Rétrospective magazine Nabino Solo la plus Yamokola Lelo et Bandi avec un pacte paix idéologie. Merci pour la confiance en paix fidélité. Vous allez tellement. Et bien là, Kolanda Yango Mbote Nabino Boyeba qui sélection Yamokola Lelo et Salami na fiston Perro. Monsieur Théodore Moïlunga Boasenga contre la CENI. Cour constitutionnelle, la République démocratique du Congo, Bazouaki, en délibéré, lobby eleki, affaire Théodore Ngoyi contre Commission électorale nationale indépendante CENI Namoukousse, Peba rendre arrêt Nabango avant le 12 janvier en réponse à la requête en annulation de scrutin présidentiel et le 20 décembre eleki. Signalons qu'auparavant, requérant Théodore Ngoyi a sollicité qui annulation de résultat de l'élection présidentielle par contre Nangambu Nabango, Commission électorale nationale indépendante CENI Bazali contre annulation Oyo, il y a un résultat provisoire, il y a l'élection présidentielle. J'ai parlé pour le peuple. Je n'ai pas parlé pour moi. J'ai parlé pour nous tous. Nous avons le droit d'être dirigés par un président régulièrement élu. Et j'espère que la Cour constitutionnelle ne va pas confirmer l'élection. Pour la CENI, Théodore Ngoyi Azali Kosenga annulation ya ba résultat provisoire pour Azalaki l'échec la liste ya ba candidat nyonso pe sur 18 millions de voix obtenus à Zwaki Kaka 4000 voix ya Pamba soit 0,02%. La saisine de la Cour, chose que Théodore Ngoyi a fait, il faut la situer. Est-ce qu'entre la raison et l'émotion, parce que quelqu'un peut se réveiller un bon matin et dire que j'ai battu Félix Tshisekedi, ça c'est l'émotion. La raison oblige à quiconque de ces 26 candidats de s'incliner et féliciter Félix Tshisekedi, c'est ça la raison. Ces irrégularités ne sont pas des natures à remettre en cause la réélection du président Tshisekedi. Parce qu'elles sont mineures, elles sont marginales. Avec l'écart créé de plus de 10 millions de voix, lorsque nous avons fait les statistiques de ces voix invalidées, ça ne représente même pas le 1% des voix obtenues par le président Tshisekedi. Théodore Ngoyi azali na 4e participation na bas scrutin présidentiel et zala na 2006, na 2011, topé na 2018, na Nukutu azoata 1%. Dossier à suivre. Cour de cassation de la République démocratique du Congo est frappé fort. Et Sengali Boyebake, procureur général près à Cour de cassation, a ici que basé 2 grandes mesures drastiques contre 82 personnes invalidées par Commission électorale nationale indépendante, dont ministres, sénateurs, gouverneurs, députés et consorts pour la fraude, corruption, détention illégale de la machine à voter. Première correspondance, Ezalaki envoyé la Direction générale de migration DGM en sigle pour la Kopekisana Bango Nyonso, les 82 Moutouata Mokote, Ameka Kobima Libanda territoire national. Deuxième correspondance confidentielle, Ezalaki adressé à la Commission électorale nationale indépendante pour la transmission de rapport nyonso ayant prévaleur na invalidation yaba candidat pour permettre au ministère public d'entreprendre d'investigation sur Bafé. Nul n'est au-dessus de la loi et ezali simple slogan na régime Yafachi Béton. Dossier à suivre. Moto bomoni ezali kopela makasi boye ezali nde dépôt ya bilokos ezali kozika tozali awa na province ya Congo central, plus précisément na ville ya Boma.
Selon information tozwaki sur place ezalaki nde câble ya courant oyo ebandaki kozika likolo ya poto après singa ekatani eyo kokwea na toiture ya dépôt ya bilokos epesi moto na ndenge ya kosakana te. Moto moto makasi ya courant kasi ya pasi ezali ke ti moto oyo epelaki na ndenge ezali kokufa bato nde batiaki volonté ya koboma yango na effort na bango moko ata mutuka moko te ya police anti-incendie etikalaki kokoma na esika oyo eza pasi. Poussière na poussière. Biloko nyonso eziki perte na perte kasi bakonzi ya SNEL esengeli boyeba ke responsabilité ya badega oyo ezali pe na mitu na bino. Bakable ya malonga ezalaka te, bakable nyonso bakanga mazita lokola kutu na SNEL ke câble ezalaka te. Et pourtant ce que na direction générale okomona ba rouleau ya bakable evanda esala bane ebele basela kango te. Yango tutuni e akanini Congo, c'est la Congolais. Sida. 24 heures après avoir pris en délibéré la requête demandant annulation, il y a les dernières élections présidentielles, cour constitutionnelle, Arandaki Arenaye lobby l'équipe plus précisément, Napoko ya mokolo ya mardi 9 janvier 2024. Arrêt confirmant, résultat ya commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, proclamant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Fachi Beton, autorité suprême et union sacrée de la nation, puis candidat indépendant à l'élection présidentielle, Azali déclaré vainqueur selon cour constitutionnelle Oyo Ezwaki acte, ya annulation, ya totalité, ya bas suffrage na bas circonscription, ya Koma na province ya Nord Ubangi, pe ya Masima Nimba na province ya Kwilu, comme annoncé na CENI. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Bien avant, Cour a déclaré qu'il requête ya Théodore Ngoyi, candidat malheureux na présidentielle, recevable kasi non fondé. Natour naye requête ya monsieur Echempala David Zalaki déclaré irrecevable pour défaut de qualité. Et Sengeli Boye Balisusuke, les deux affaires Oyo sollicitant annulation ya élection et Zalaki prise en délibéré à l'issue audience ya lundi 8 janvier 2024 na salle Marcel Liaou ya Cour de cassation. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique du 9 janvier 2024. À vos titres et qualités respectifs. Siégeant en urgence, membre ya bureau ya assemblée provinciale ya Kinshasa, procédé qui lobby l'équipe plus précisément au ya mardi 9 janvier 2024 na levé ya immunité ya gouverneur Jean Tiningo Bilambaka sur base ya réquisitoire ya procureur près ya cour ya cassation. Les 5 membres ya bureau voté qui pour na retrait ya immunité parlementaire ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa afin que Azala poursuivi. Décision Oyo ezalaki directement transmise auprès du procureur
envie ya poursuivre action naye contre l'auteur ya fraude électorale puis vandalisme ya ba kits électoraux les jours ya ba vote combiné ya ba législative nationale provinciale ainsi que ya ba élection municipale. Selon ba texte gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila Mbaka azali appelé ya ko présenter démission naye na 24 heures ezali kolanda. Dossier Oyo isa à suivre. Sans parler de ce mal qui a impacté plusieurs secteurs de notre vie. Invalidé Mikoleleki par Commission électorale nationale indépendante CENI, Deshi Lobby Eleki l'Assemblée provinciale ya Kinshasa, famille politique ya gouverneur ya ville ya Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, Bandeko ya Alliance de Congolais progressistes ACP en sigle, bazali ko poursuivre ba manifestation na bango, liboso ya résidence ya autorité morale na bango, pona koloba non, selon bango, na oyo bazali ko qualifier loko la humiliation na ndenge ya kosakanate envers Jean-Tini Ngobila Mbaka. Basali babangite. Biso tozo fingi mutute tozo revendiquer ba droit na biso. To fingi mutute ne toza clair. To beti mutute bala ki sa place yango tozo ti mutu. Autorité morale na biso ba humilier. Bitulu kwa bato atondisi na stade. Marche de santé 200 000 personnes. Ba voter to voter mokonzi mboka pona Jean-Tini Ngobila. Siko lelo bakata biso action ba humilier Jean-Tini Ngobila. Biso beto vanda to sepela te. Azo bango na uti changu ezaki mabele ya Fayulu. Changu na bota ke changu Fayulu akanga kiango. Mais grâce à Jean-Tini Ngobila a fongoni mabele changu biso tous mafati beton. Papa Fati s'il vous plaît. Passion Ngobila moni pona yo. To relève pas kadi matin, to relève pas na yo président parce que biso bana changu to ça besoin na yo. Biso bana changu to pesa ki yo ba voix. Simba moi non Ngobila. Biso yo to c'est tout blété. To beti mutute, to sokisi mutute, mais to senga na yo. Biso ba chango to pesa ki yo ba voix na biso. Lelo so yaki na njili biso to belela ki yo. To za besoin ba tika autorité morale na biso kimia. Kadima tika baje. Tika baje kadima. Oki Fragiliser ou déstabiliser une autorité morale du parti est un signe d'humiliation. Biso ba asepien na ba asepien to accepter te to tolérer te. Ça va? Je suis asepien de sang. Je veux mourir pour Ngobila. Je veux mourir pour Jean-Tini Ngobila Mbaka. Alors, moi, avec ma connaissance de droit que j'affirme que la CENI n'a pas compétence, n'est-ce pas? Tant que la haute cour ne s'est pas prononcée, la CENI n'a pas compétence d'invalider qui que ce soit. La CENI s'est permise aujourd'hui d'invalider Jean-Tini Ngobila Mbaka sous prétexte qu'il a fraudé. Moi, président de la Ligue des jeunes, Lukunga 2, je demande des preuves. Que la CENI nous amène des preuves qui nous prouvent que Jean-Tini Ngobila a triché, a fraudé, a violé la loi électorale. Nous allons vous montrer la force et l'amour que nous avons pour Fachi Beton. Si vous êtes venus déstabiliser le deuxième mandat du président de la République, nous, ACP, nous allons vous montrer qu'on ne blague pas. On ne blague pas avec le président de la République et on ne blague pas avec Jean-Tini Ngobila Mbaka. Pour un rappel, tout est vite parti pour Jean-Tini Ngobila Mbaka. Depuis invalidation, il y a candidature na commission électorale nationale indépendante pour la fraude, corruption, détention illégale, il y a ma machine à voter et autres. Dossier à suivre. Sens-là très humain et ça la vie se passe dans mon thème parce qu'on est des humains bazolongola ye immunité donc babotoli musala tosala bien te ozomona mutu nyonso asengeli asala mais d'un autre part ya makambo ya justice ya notre pays esengeli o moto osengi osala musala esengeli osala na bosembo osala na droiture ya biloko ya musala ozosala soki ye bakuti ye na makambo moko boye o eza droite bon wana tokolobaki eza normal balongola ye immunité wana
po makambo na mboka ya biso esi ebebi kala esengeli bato baza na volonté wana po bazongisa pe na biso na mulungu makambo ebongana soki bakuti ye na biloko moko eza permettre azo encourager yango po abongwana ye pe mokolo mosusu azongela makambo wana bosoto te biso tosepeli kutunda alongo nga mpo na nga alongo totali kote ya kitambo zéro totali kote ya wileri awa zéro donc esimbika te donc mpo na ye mpo na nga alongwaka kino eza malamu donc mpo na nga kutu jardini alongwa toza baposa boki bajeune oyo baza pembeni oyo baremplace mpe ye ndenge mpe aza kotravaille donc nde eza boye jardini alongwa mpo na nga alongwa mpo na ngai en tout cas eza esengo mingi eza esengo mingi parce que Jatini Ngobila aza gouverneur moko abomi Kinshasa de plus que même Kimbuta donc ata tolobaki ke bafulu ezalaki liboso mais na moment oyo vraiment Kinshasa eza kokufa makasi alors destitution na ye epesi nga d'abord personnellement tant que peuple epesi nga esengo et naza sûr que presque tout le monde baza na esengo mingi pour destitution na ye bon mpo na nga soki azalaki ti na suka ya mandat peut-être na bakona bango basalaki mais sinon na ville eza très sale asala eloko moko te et eza teka bango nde bato baza na opportunité ya kozala chaque mandat il faut ka bazala il faut batikela na bajeune place basala parce que eza apanage na bango te quoi donc il faut batikela bajeune mpe basala sinon ville eza très sale asali na eloko te so balongoli yango c'est bien. En tout cas, pena continue Kinshasa botala pena vio to menao. Commissaire provincial ya la police nationale congolaise ya Olomami atie maboko na ba policier auteur ya ba vidéo publié le 5 janvier leki na Kamina vidéo oyo et tambola ki pezali tout na ba réseaux sociaux. Tole banité table ko li to mo somba bloko na mbongo na biso moko. Donc nyonso ezaka mabe. Toye ba te viango to kasa lokwa toye place bien. Donc aller toye sous na misère. O benza misère ba pena misère ya mabe pena. Tala biloko tala pena nde to vi. Mais c'est le commissaire général. Mon général. Tala penza bana oyo tindaki bango baya Kamina. Tolala kala kisa yo tolala kala beto. Dongo toke kosenga na wenze tozolia. Depuis pesaka biso $100. Ça fait 2 semaines. Et ce $100 te comme des sando. Si vous voyez que tu as ce poteau kufa au beto salamine. Toli a kate, a copé la tola kana ciment. Souffrance et la souffrance. Au juste. Ce qui va montrer que tu es awa, gouverneur et akimi biso ko kate. Général awa so ko kabi sauter. Awa bazaka na 2 commissariats provincial dans le district. Bazaka na pont choter. Donc en tout cas pena mo konzi ko luka solution. Ata place à la biloko kolia gouverneur akimi na akei. Général akipane batute. Atoti na wandi ya konzi wa mona. Tala ndé mama yoko na moinde. Général, ouais le man ocha nanga la bishunga yo. Tala biloko. Da komi biso moko to mo miliesa na ndenge na biso. Des réfectoires privés. Mama ba tu loko toyo. Ye wana blessing. Acheli biso maleo. Utasi wa biso yeyo. Ikele bebole yango. Kami na base yango. Otala mwana bato azalaki na ngulu. Le lendemain, Bazwa Maki P. Bazali reproché pour la incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline et violation des consignes.
Dossier à suivre. En tout cas, oye komi kolekana awa, il faut kolukela yango kombo mususu. Tozali na avenue université entre quartier Mososo na ngambu ya commune ya Limete pe quartier Kauka na ngambu ya commune ya Kalamu. Et sika oyo ndenge kaka bozali komona boye e koma nango ring ya bakuluneur soki pe bawela kanini ti lelo eyebanaka te. Awa na Mososo. Donc c'est ça, c'est ce que nous vivons chaque jour. Il y a les agents de l'ordre qui sont là, en train de surveiller la scène. Ils font que c'est ça que nous vivons, la réalité. À côté de là où vit le cardinal, ce côté c'est Limete, Mososo. De l'autre bout là c'est à Kauka. Chaque jour awa ezalaka kaka boye bitumba na bitumba kasi oya kokamo ezali ke pene wana à quelques mètres poste ya la police ezalaka installé. Policier azali azana kwana donc azo vivre wana obedaka masasi ukologa esi. Mon général Blaise Kilimba Limba, commandant ya la police ya ville province ya Kinshasa Totuni Boye. Yango bana oyo balekaka na la police na makasi tope la police ne ezali kosala musala nango malamu te. Ebite babundela nini o ba mfalo o mabele o nini na ebite donc c'est ça. Gouverneur non il y a Andrea Zopil. Andrea Zopil. Boye penza chaque jour imaginez. Kitoko te. Nani azali na tort, nani azali na raison malgré décision ya bureau et assemblée provinciale ya Kinshasa, il y a le 9 janvier et les qui autorisant procureur général près ya cour ya cassation pour engager ma poursuite contre gouverneur ya ville Gentiningo Bilambaka poussant ces derniers à sa démission na 24 heures ezali kolanda. Kasi waya lobby gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentiningo Bilambaka ayaki na cabinet na ya musala esika wapi ayambamaki kitoko na quelques agents ya hôtel de ville ya Kinshasa ndenge kaka bozali kolanda boye. Quand Ngobila décision ya bureau Godem Poy ezali jugé illégal, d'autant plus que l'activité et organe délibérant ezalaka suspendu sur décision des vice-premier ministre, ministre et intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, maître Peter Kazadi depuis le 16 octobre 2023. Décision où ezalaki ko suspendre ba initiative nyonso ya convocation ya plénière pe ba activité misusu ya assemblée provinciale ya Kinshasa na kati to pe libanda ya hémicycle et institution oyo. Donc bras de fer ezali lancé kalate tokoyeba nani a touti bordir. Dossier à suivre. Groupe mobile d'intervention Gémi Centre et la police nationale congolaise Oye Kumba Makana le colonel Faustin Numbi Basala Kilobi Eleki na place de la reconstruction ex-échangère. Présentation Yabakulu na Oyo Bakoyaki na filé na bango. Bango surtout Basala ki rage makasi na période Yaba festivité ya Noël kino lelo Oyo. Batu bazali kolela se kolela mingi Oyo ya district ya Moamba.
oyo bozali komona boye ezali kaka échantillon ya bakuluna opérant na ville ya Kinshasa, précisément na commune ya Makala, Ngaba pe limité yoka ba explication. Basali ba désordre à travers ville province ya Kinshasa na ba commune nyonso. Kobanda na le 25 ya Noël, balobi bazwa libela, balia libela, bakoti kovanda bongo te. Alors, lokola police na biso ezana musala ya kobatela la population na biloko na ye, nde ba élément ya GMI centre échangeur oyo quand même na colonel Faustin Numbi basalaki musala na bango na ba commune oyo. Bakotaki na commune ya Makala, bakotaki na commune ya Ngaba, bakotaki pe na commune ya Limete. Nde échantillon oyo zomona liboso na biso toko présenté par commune na ndenge bamalfranc basalaki musala na bango pona kotungisa population ya ville province ya Kinshasa. Na ba opération na bango ndenge basali mingi ezali extorsion na menace na vol. Bakoti na bandako ya bato bapiller biloko ya bato ya ba population bazali ko utiliser toujours ba machette na bango nde yango eza ko occasionner bango bayiba babotola biloko ya ba population. Police lokola azali toujours kolala pongite kosala musala na ye kolanda toujours ko tia population kati na kimia pe ko batela na biloko na ye. Police na biso eza kosala musala ko batela population na ye eloko moko te ekoleka likolo ya police wana oyo ozomona ye na machette ezali ekiri ya bana ya musoso nyonso oyo bakoti na bandaku ya batu babotoli bapiller na église moya pasteur bazui une affaire de 200 et quelques chaises matanga moko ezalaki kuna basali duel na bana ya Kalamu. Kalamu ekatisi eye Limete eye kobunda na bana ya musoso na Limete nde accrochage wana na duel na bango nde omoni machette oyo et parmi bango bato pe ba victime bakotaki na bandaku balandi elongo kosala ba plainte na bango ndenge bakotelaki bango na bandaku bapiyaki biloko na bango yango baye kotika ba plainte biso pe tosali musala tokangi ba malfranc oyo baza ko tourmenter population ya Limete yango échantillon ya liboso oyo to présenter baza wana na ba plaignant na bango nyonso oyo zomona talaka lolenge na ye ndenge azali nzoto na ye mobimba eza plein de machettes na coiffure na ye soko okutani na butu okobika te po ye moko abangaka machette te bakatakata ye maintes fois na bituma na ye abunda na baninga na ye akozala pe na mawana yo te. Donc oyo ezali échantillon ya Makala oyo Makala tozo présenté. Makala c'est encore plus grave, je vous dis. Là les gens ont quitté même leur maison abandonné bandaku na bango bakimi po bazokota butu lokola moi bazokota la bango na machette koboto la bango biloko ba victime bazali plus de 18 oyo bayaki ko se plaindre ndenge bazokota la bango bandaku na bango ba abandonné bandaku bakela ba commune mususu nde ozomona talaka lolenge ya batu wango monsieur oyo na yepe ya Makala komona to moni na tatouage te il est le plus dangereux. Basali opération na oyo na pota oyo biso moko police to tienne hôpital babundaki duel na Makala kaka na bituma na bango baninga ne ba malfranc bakati ye ayaki awa fraîchement na pota na ye to tienne na hôpital to soigner ye po akende te avant que akende aki le droit ba victime awa bayibaki télévision ya plasma et pas ba victime ba plasma misatu $300 $100 ba ventilateur donc ba piller na biloko nyonso ya ndako basali na ba porte na ba portail bazokata ngo na ba machette. Juste après présentation ya ben civique oyo ba kambia la police bazalaki na message clair. Tolala kaka libanda tokomaka kolala libanda jusqu'à 2h babengi biso tokiteli bango 1h tokiti tolala kate yango tolobaki ke lokola bana oyo bazana milimo mabe ba pasteur basi balembi bango ba parents na bango balembi bango alors yango mo biso tosala opération ko bikola ndenge tosala suto choka maboko to bikolio bango bazali basenga ba pardon
pardon, totiki tosala sous-souté, pardon, totiki tosala sous-souté. C'est que la question est un vrai pasteur. Yako sambezate phénomène kuluna eleki na Kinshasa ezali malamu ndenge bakambia la police batelemi pona commettre fin na phénomène oyo et terroriser population. Le colonel Faustin Numbi, groupe mobile d'intervention Gémi Centre Mobimba, Musala Kitoko Boinde Zalaka. Yekeyo. Vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, maître Peter Kazadi-Kankonde a décidé qui, à travers circulaire Moko, la nomination, yaba vice-gouverneur, yaba province, yaba Mongala, Kinshasa, paix, Équateur, na poste, yaba gouverneur intérimaire, vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, a talisiki, titulaire étant rappelé na Kinshasa, en attendant organisation, yaba élection pour la désignation. Yaba nouveau dirigeant, yaba entité wana, ba vice-gouverneur, ba dondwana nouwana, jusqu'à nouvel ordre. On a cogénété administration, pe fonctionnement, yaba entité. Ba gouverneur, yaba 3 provinces. Je cite province, Yamongala, Équateur, pe Kinshasa. Bazali convoqué na Kinshasa suite. Yaba invalidation na bango par commission électorale nationale indépendante CENI en sigle pour la fraude, vandalisme, lors yaba élection générale, y a le 20 décembre 2023. La République démocratique du Congo. Dossier à suivre. Période historique de notre pays. Nina wasi la kate to komi na suka ya édition ya mokola lelo bo sepela gina ba image ndenge kalinga mi boye. Bo pesa merci na papa na BBBB. Bo comprendre que Beni Lola papa na 4B. Bo semba ke régie finale simba maki na voldi ngituka chemisa pia wolo kuna et puis montage zalaki Gédéon Luputu. Bama tabakita Baba Nkolma Bele fils Mani na préféré Bino. Merci.